to bandela. Ah oui, beaucoup pas déjà idéologie à fond la caméra avec Yannick Stopir à tout bon invité la ngaza déjà ah président Miyake o asimi base na ya ville base ça partout tout ça toujours naie tout ça ko travailler toujours tout ça naie pour tout sur la masse talimbo comme que non depuis fait ça pouvoir bata ko vana tout cas bande ko boza na États-Unis boza na Canada boza na Suisse boza partout boza la biso tira ba province na ba frontière ba bo matila Kinshasa awa bon message ko comme la biso président Miyake to zuye to sur la masolo et talimboka to suduki awa consultation na mboka mais président Fachi ake mbango braza ake kosala nini bandeko basa ko kama equation tiki bandeko be banako zilaka kutala bangwa solola en plus ko solola masolo ya papier oza ko circuler accord o avec Joseph Kabila signé la président de la République ba temo bazaki est-ce que ça solo bezalo projet ko solola na président Miyake peut Robert société masolo tali bandeko FCC basolola ki na qui sente pas Antoine Gonda est-ce que FCC ça ko résister car FCC eza toujours ko pemo FCC ya ko kufa tozana président Miyake bo mosala ko mona et pas la biso tinika toroswana et bonjour président Miyake. Bonjour ndeko spire vraiment ya tindika télévision TV na micro ya lengi o ya bino vraiment na ça bien à bonne santé mboke so marché très bien papa ekolo na kombo ya Tshisekedi Antoine Tshilombo aza très bien IDPS patrimoine ya Congo o so bundela peuple congolais intérêt général. Parlement la lumière, oui, Kambami, le président Miyake, Bokassa du marché, croissement, commerce. Succès, Makas. Oui, on a un succès, oui, et fierté, il y a de la population congolaise, partie IDPS. Donc, spira, on a ambitieux, boyer, pouvoir, autorotique à monter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens au Bakoufi, depuis 1982, 2020. Plusieurs personnes hyportées disparues, les familles violées pour la pouvoir automobile la passi. Kolongwa kaka na 10e mairie limitée, comme na palais des nations, na commune ya Gombe, et zubiso 37 ans d'élite. Hein? Torobomba yango, ya biso mission na biso ko conserver pouvoir ya population congolaise. Atoka conserver pouvoir, mais tout le monde qui besoin na pouvoir, te bien que bandiko na pouvoir uti ko leka bazaki moi na lix, moi ça tient que moi trop de boîtes, trop de terrasses, moi comme bima ba chéri trop, mais bien aussi pouvoir toujours dans front, toujours dans l'esprit opposition. Mais ndoko yosa moko ya makambo ndenge e bandaka parce que biso ton vieux misalate, ton vieux mbongote, ton vieux blambate, ton vieux basité, liboso commence à la libérer total. Parce que la paix, sécurité et développement, attends toi sangi lipa na Bukavu Ituri, mais alors na Kimia, sécurité et insécurité ozali toujours grandissante. Il y a bandoko basali vient c'est clair. Ba on va créer ba bloc wana pour na sali image ya chef d'état. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, tire Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client naye. Avec ma produit naye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela,
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Sekre ezali kaka moko, Ethan Star. Bango bazalaki na politique moko ya distraction ya kolia bien ya kobimana basi ya mike pour détruire notre nation. N'est-ce pas si ya une année et demie chef d'État asali makambo oyo Kanambe Kazemberi me politi otikala ko sala yango te na sengi na bandeko belé o baza par-ci par-là na etandi ya Congo na Est na Kinshasa na Sud Kivu partout. Baza na sima ya chef de l'État kala mingi te ndeko journaliste la tempête ici est comme qui déjà parce que Kanambe a beaucoup de problèmes EPCA liboma baba alobakate me alobi baba alobakate alobi avant de ko masoto be telezo sur l'Italie consultation nanu pour yango ça prend des bases donc la présidente de la République la consultation a pas beaucoup d'amboka limwa ke braza atiki batune ko soboneni mona mboka miyaki. Oui, merci, super vraiment belle question vraiment opposée ngai. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent la politique, il y a papa Fatih Beton la lumière parce que Fatih incarné dans l'histoire il y a Etienne wa Molumba discours il y a 6 minutes chef de l'État et petit agitation des bandades politiques Nangambu ya Kabila et autres personnes. Président Mboka a bengi consultation pour consulter chacun sur point politique. Baye bayo aux députés combien na kati ya assemblée nationale après tant que si la wana a quelle nomination il y a informateur pour identifier majorité parlementaire parce qu'il y a beaucoup de gens on me nekara yemo kaka député mais kuna na kati kuna poids politique awa exact pour votre information et bandi lelo que consulter sur poids politique ya mututu pour la union sacrée pour l'intérêt il y a peuple congolais intérêt il y a république oyo tout akobo ya union sacrée azali monguna ya peuple congolais. Moi mboka miyake est-ce que consultation ya mokonza mboka et quoi abouti na quelque chose au bande bazo zela besoin ya ba congolais pour tonaki mokonza mboka bike déjà oyo amoni bitumba politique to wa la côté na bango pour politique mais alingi ke ba congolais ba c'est pour yemta kopesa azala compte rendre le 2023 est-ce que consultation pour la solution malongi komona. Oui, ndeko ekomona parce que Fatih azali très sage, intelligent, azala ba cartouche oh déjà bombe déjà ba poche wana parce que bandeko oh kuna ba souffrir peuple congolais, bango parce que pays ekende na développement, balagisi position na bango na discours ya chef de l'État alobaki nini? Alobaki ekozala ni négociation ni accord parce que bango ba péché ngai na exercer ngai pouvoir. Ça dit beaucoup sur politique. Moi quand dit école Yamboka Antoine Tshilombo Félix, asali Mobembo depuis samedi na mboka Sassou Nguesso na Oyo, asala ki wana na président Sassou na niveau ya Oyo na Obabengi Umaro Sissoko Embalo. Asala ki kuna basololi en huis clos bango na président Sassou ko bim on a Sassou mais Fatih Zali mukonzi ya Sassou na niveau ya Afrique, premier président ya Union africaine 2021 président ya Union africaine avec 3 et 4 mandats ya Union africaine parce que membre m'a changé membre vrossé ndeko balandi ya tindika tu vis Ozali président Miyake mwana mama mambo masobele la tempête arrive parce que M. Kabila a problème sérieux pour votre information. Kabila azalaki baba mais baba lobby parce que discours à 6 minutes et lobby si baba allez époque le papa Etienne Mamolumba il épaisse Nazaïr document 82 pages et pendant un père mais discours à 6 minutes et pendant FC Sénat PPRD tous les députés tout le monde yazaza Mendeko Miyake to sono masotali pe mambo ya discours chef de l'État to uti kolanda pe akeno président de la République à Braza to moni ma concession bandi accord ya président de la République na président honoraire Joseph Kabila et comme déjà Obima et tamobisa ntozo monango ndeko spira il y a pas désaccord accord secret bimi na poisse accord exacté entre Satana et moi na Nzambe accord moko exacté ezalaki des discussions comment pour assurer sécurité na Kabila na famille na ye mais yo au précipité
pour qu'on empêcher, pour qu'on le moyen au quoi ça président Mboka et qu'on s'imbatte, il faut arrêter. Kabila a créé trouble. Nakati ya FCC, nakati ya PPRD. Kabila n'est pas politicien. Kabila a désigné pour balkaniser notre pays. Mais la lumière Fati a bâti Kabila la politique de sagesse, a joué espace, a joué espace na politique. Na espace une année et demie, justice et Kambami, na chef de l'État, défense, chef de l'État, cour constitutionnel, chef de l'État, cour de cassation, chef de l'État, conseil d'État, chef de l'État, Kabila est Sili, Kabila a quoi par terre, Kabila a quoi plus que maréchal Mobutu. Kasipa ndikope FCC bana kanda ba yekite mokamona ngwa ba se calcul ke no bali mkontambo ka tribe ba oninga zuku constitutionnel wana ata ba on va juste sénéza sur l'avantage mon côté. Ndeko eza bongo tela pesa yo information. Kanamba bengi batunaye la kasi yakingakati mais Kabila ça la démagogie azo cacher vérité autour ya bandeko naye parce que FCC n'a pas perdu. Il y a beaucoup de personnes au sein de la carte FCC bah comme Kolongwa pour votre information le lo awa Kabila a outi konile retraite au ezana mbwela loge na kisantu Kabila ni longo parce que balobi selon proche ya Kabila ça sénateur proche ya Kabila alors le comportement il y a des parlementaires dans la Katia FCC parce que on a perçu information balandia tindika boye bango kamingite bomona ba parlementaire au dans l'Assemblée nationale au dans la plateforme Front pour les criminels au Congo FCC calamité dans la déclaration politique série de propos il y a audio au tamboli par-ci par-là parce que Kabila a outre de mentir non. Mais Jeune Afrique a bimiseli audio. Parce que l'audio est circulé dans le niveau parlementaire. Bah, mon dit que Kanambe Kazembe a créé le bon trouble. Pour votre information, consultez votre ici là, le 8, c'est dimanche. Tant que c'est là, bon bébé Tama. Parce que FCC, PPRD, la Mouka, basé les chefs d'État dans consultation politique. Il y a qu'il y a une coopération militaire. États-Unis, Égypte. Pour votre information, Ilukamba, na bureau naye, baza déjà gouvernement des démissionnaires. Pour votre information, Janine Mabunda et Mwamba Alexis. Tango ba humilié Mwamba Alexis na rentrée judiciaire, il y a conseil d'État. Ezalaki na bureau, ezalaki na salle de conférence internationale, il y a affaires étrangères. On l'a battu le missa Mwamba. Battu le missi Badi Banga. Parce que plus de 1500 dossiers judiciaires. Crimes, tueries, viols, arrestations. Parce qu'il y a beaucoup de sénateurs, il y a beaucoup de députés. Parce que pour menacer, il y a immunité par parlementaire. Mais cette fois-ci, il est occupé de Ozalamoulaï, Moukous Opération, Moukwata. En tout cas, beaucoup de président Miyake, tout sonné comme Masoulé Talimbo, mais président Miyake, il besoin de Kabila majorité, majorité à salir les députés surtout à serrer fidélité par autorité morale la bango baza 330 députés à FCC donc si le local cash bien président Mokondo Kasaka azuka majorité parlementaire ndeko Kabila azaka lokuta munini akosi bande kuna soki boye bozu jeep na $5 jeep ezomité mutu kwa ezomité bayaki 300 wana ezali bangulu oba mesala omoni cheni oyo tele 50 Top Congo, et Robert Saomotou. Et ça, chaîne, attention! Aussi, Jean-Marie Kassambawana. Alors, attention! Quand tu vas fois image, il y a Rosalie, chef d'État. Quand tu vas fois image, il y a Rosalie Est, il y a Rosalie IDPS. Bah, député, bah, qui 300. Bah, député, bah, Mouké, 118, bah, yété. Bah, bah, Napalin. Bah, député, bah, Monique, Moutou, oh, Akoyi. Parce que président Poutine, Aïbisi Kabila Boye, au sein qui erreur, il y a coupé sa opposition pouvoir. Parce que l'opposition, il est pèse. On a bondi 37 d'élite. Mon frère, on s'en gâte. Voilà pour dire, on s'en gâte. Bah, tu vois, là, bah, conserver pouvoir, ti, mon colonial, Arouya, Yosa la Manduki, Osa la Mbongo, mais on peut si pouvoir. Autant la rité, on a Poutine. Bah, Monique est le seul parti, on a bien nous organisé, on a Kambami, na président Jean-Marc Kabundi. Kabundi, oui, Kambami Koto, secrétaire général, Augustin Kabouya, hein, le roi Salomon, on va bien dire AK-47.
dans le biso boye il dépasse les mystique. Pourquoi biso ba président Gilles ba Bécholé ba pasteur Guili ozui ba Banakoli ozui ba Benjamin ozui ba Yokason Delphin Katende chaque jour ton enfant pourquoi fond qu'on dénoncer qu'on conserver pour pouvoir qu'on expliquer peuple tous les enjeux il y a pays ce qu'on Kanambe a compris pourquoi parce que le monsieur a pillé beaucoup d'argent les femmes violées beaucoup de fausses communes pour votre information bah vous qu'on découvert 50 fausses communes mais oui de 1996 à 2004 deuxième sous information 36 fausses communes la Sud Kivu différents guerriers est toyé na deuxième Kabila 87 fausses communes toujours Kabila azali partenaire il y a un groupe négatif c'est lui qui finance Kodeko c'est lui qui finance Maïmé autodéfense complicité na général Rokuna mécanique c'est un Rwandais avec l'armée congolaise akima kena kosala kopuye comité wa Nyamulenge na Minembwe complicité ACS Rubewa peto KBC azali na combo ya Claude Nyarugabo azali défi contre nous peuple congolais azali étranger azali pays de non-ancêtres qu'on se veut intérêt général pour votre information na vie à peuple congolais azali le romoko ben yango finish bi azali arrestation ya Kabila pendant que nous sommes pour votre information papa Benoît Luamba a vendredi à partir de Belgique alors bi Kabila sa makasi na ko fabriquer ba accord d'aider élection 2018 azalaka favori ezalaka fati mais ba katabiso ba député il dépasse 144 députés sur injonction ya autorité le côté ndoki Kabila Kanambe Siriseni ya nanga ndeko spire on a biso boye congolais immobilisez-vous et prenez vos charges la tempête arrive c'est le il est pesté et c'est le Kambouya tous les congolais Osala Muluba Mouchouaili Mukongo Mongola ils ont fait la force tu vois qu'un tribalisme confiance dans le chef de l'État pays et rebonga pour changer vie mais ne conspire on a biso boye Martin Fayulu azala qui n'a pas sa ville mais ça soit taillé politique du Congo parce que azala politique il y a système mais des systèmes alliés à Tonda azala bien il y a système mais bien surtout monde l'intérêt ya nation pour votre information dans mon force qui la coopération militaire Amérique Égypte quand la militaire va déployer ba casque bleu la police judiciaire il y a ONU et la police fédérale belge mais papa Etienne en vue alors bakini ceux qui te monient ba force étrangère et continue mboka to bangate et ko sécuriser pouvoir automobile qui pas passe mais toi Kanambe Kazemberambe nzete mataki osanini okita mais bakati nzete mutu mobima exact mais M. Kabila a mérité arrestation. En tout cas, pour comprendre le président Miyake, bande ko botela biso partout les bande mboka ba rife ki sombe ba papi keli ba mauvais kwa misha ba melise matule boza vraiment ebele to solana président Miyake to bulaki kende boko mboka o lancer consultation bongo moi calme mo kota moi bomé FCC kuna pe abo abe ko participer la consultation wana te on est baza ko bloquer kaka papa journaliste supira on a biso boye FCC EAT rien ne change. PPRD, EAT, rien ne change. Prestation, il y a serment. Seulement qui le 21 octobre 2020 dans le palais du peuple. Mabunda et Momba. Bayakate. Mais serment, c'est Nini et Salamaka. C'est lui qui dirige et c'est lui qui coordonne. C'est Fatih Béton. Fatih la lumière, désigné pour sauver intérêt général. Nde bazawana on a biso boye bande ko balandi tension agitation na ngambu ya Kabila oyo na bisi bande ko wana tangu ba humilier Tambwe Mwamba Lexi na rentrée judiciaire la cour de cassation alors qui soni ba kay lobi na yango kolongola ba photo ya chef de l'état na ba bureau na bango ba tie photo ya carte ya RDC tout ça jalousie et moko tribal Kabila a commis porté disparu. Pourquoi? Mais c'est à tuer d'experts à ONU. C'est des Catalans et moi qui savent. Kabila a un problème sérieux. Parce que Fatia,
ozomona Fachi boy mais katsa Fachi aza plus que Etienne wa Mulumba on a bisio kala mingi te arrestation ya Mabunda Mwamba et Ilunga manquement à respect chef de l'état siri nomisi prestation de serment il y a 3 juges bandeko balandi bobanga te botelema debout bazala ko ya balali elobato bandeko nangai bakaseyen mutumula la mutulu donc mona tout la musi ya zaza déjà ba pesi biso faire DC calamité à la neutralisation tous les poches négatifs noirs makambe sa ba est et ça bat FCC pendant que sali moi chef de l'état très bien parce que oba bengi na kombo ya kunda batoire azana sanction beto ba ko kangaye aza proche ya Paul Kagame parce que le quoi la fatia outi ko nommé panel panel oyo ba ko accompagner chef de l'état na président union africain anumango kala mingi mo de la fatia ba ngondi ba na distraction voilà ba bengi le plus sage de l'Afrique très était intelligent avec la sagesse Yawasa Salomo abeti Kabila da tala baba lobby parce que singalaki na kingo mais robi mate mukwata tozo kene malebe bato sa entretien na biso na président Miyage babi bandeko na biso bazana na FCC bakomi na sécurité loka bandeko bochab lokola plus mabilo déjà to moniko konyanga telemelie babi le bakasa tout ba FCC baza déjà mal mena ba la même de tout bakomi ko menacer bango par rapport à ça pato sur le banini na makamoso le kakuna wana zali distraction au salaka na bango à l'époque yo président bango bazalaka na ngamu na yo bakasa mais pourquoi bingana bango te bochab mukasala le kunzamboka o babengi la constitution créée parmi bochab ya katwana mais Kanambe a joué l'intérêt na ye ce que yindi aboki beki siko beki matambola ezate ndeko babengi ngoyi kasange ozui bochap ozui Remo Chibanda ozui tibala bala ya banzenze ngambu ya Kabila mende omalanga nyama solo na ngambu ya Kabila shoki tundu na ngambu ya Kabila te balongwa te basa kuna bakolongwa te basaka kuna baba tunayi de l'eau bakomi bat mabe même bozala na bango balobaka musapi moko elongola potité pardon musapi moko esukolaka elongité mais 5 doigts ndesukolaka leo elongi on ebisi balandi kala mingi te parce que Fachi très sage lokola beta ki Brazzaville akomaki lobby na soir awa na Kinshasa lelo ouverture ya consultation et bandi lelo déjà mon atie mitu basa près tout baso Denise Nyakero Tshisekedi maman ya mboka lobby azu jeep na ye délégation ya présidence inde tina résidence ya papa na biso oyo na kombo ya Mwanda Semi akomi kuna apesi invitation mais Mwanda Semi c'est linga joie alobi merci maman limbisana ona lobaki oza maman na ngai oza ndeko na ngai bataki ngai na erreur Mwanda Semi alobi na koya na consultation pour na construire ça ensemble Mwanda Semi alobi yango pe asengi maman azana problème ya transport bapesa ye mutuka asa nini atambo c'est ça congolais pe alobi boye o ya ko simba Fachi asimi Mwanda Semi bango mozo lobake tout ça li ba débauchage te ndeko ba bina koma ba débauchage ezaki te ndeko on a bisio tout ça li débauchage te tout ça ko récupérer ba congolais o ba bungi nzela na ngambu ya satana na ngambu ya diable ba yela ndako na bango to construire ça ensemble débauchage te Kabila sali ba débauchage moko ya bêtise pour l'intérêt ya vu na ye tibala de presse débauchage tibala abima sans majorité parlementaire ozi oyo mponyo bientôt arrêté makambu ya aéroport makambu na Lonzo abima sans majorité parlementaire mais Fachi ont respecté procédure nani a la majorité parlementaire pour votre information ndeko Moïse Katumbi Chapwe oyo ya assemblée président Yabale azoya vendredi awa na Kinshasa
alobi nazoya na malembe ngape batikinga batalanga suki na zona problème ya maladie après okende ko déposer gerbe de fleurs na mausolée papa Etienne wa Mulumba bacheke parce que bon dimanche bon c'est là oyo akoyate yende monguna ya Congo monguna ya peuple oyo akokende abimisa mabulu ou bien rébellion ou bien nini parce que baboyi rébellion baboyi désordre akozwa dembuma moko na tolo moko na pandi parce que j'ai les soutien hein est-ce que on meki tozali parce que trop c'est trop il y a beaucoup de gens dans les milliards on a bango complicité avec les expatriés les chinois mais dollar oyo eza fatité eza kabiliste avec les cambistes kabilistes pour salir image ya chef de l'état hein pour salir image ya chef de l'état dollar erokita awa kalamingité dollar awa erokita awa kalamingité erozonga ndenge plus erozonga ndenge ezalaki bandeko nde bazabo papa journaliste bayebi ke biloko tu ebungi bango ekwei na mai hein Kabila kozonga na quel mécanisme des mandats c'est fini pour Kabila. Mais pour votre information, Kabila s'est fini à danger. On a vu il y a Coco, c'est la 3 présidents d'Afrique. Makambu, le président égyptien, le président Uhuru Kenyatta, le président Cyril Ramaphosa. Et j'étais sur mon Kabila dématir, c'est que Makambu est lié. Yo signé encore na présence il y a 3 présidents africains et seulement pour qu'on copie comme ça regarde pas na yo Poutine peut y témoin oh Kabila beleli bomba le bata baluba bouloche donc ndoki hein tala on moni Kabila ndazawana a sali tous les tentatives Fachi akufa mboka et katana Fachi a raté combien de coups d'état mais le seul président d'Afrique oya pesaka mboka le 23 juin 2019 na stade des martyrs eza Fachi Nzambe apesi kolomboka aza protégé et pas Nzambe azali intouchable na se na likolo tina na se yo monite que ministre de la défense mbala pardon ngoyi mukena a changé tala ministre de la défense tant a signé coopération militaire les officiers américains, les Maurice, avec FBI, mais je sais, alors Binini, Nzambe Apambola, président, na Oya Sali, à Tombol, armée congolaise, Nzambe a béni gouvernement américain, et ça ni pas au monde, à moi, Nini, Ayoki, Nini, Bata Kabila, va tromper de ko, Kabila Kangami, à Kangami déjà, Kabila Sili, tous les frontières, Niambes. Au monde qui oba bengi na kombo ya ambassadeur ya États-Unis Mike Amer o to bengi na Kongo Nzita to bengi na Kasai Mukalenga akenda ki na DGM pour rencontrer Roland numéro 1 ya DGM basolo na ki na réunion wana on a bisi balandi ya tindika na kati réunion na basolo li pourquoi parce que renforcement mesures de sécurité dans tous les frontières parce que Kanambe alingaki akima le 5 novembre na Texas complicité na Obama ba na ex-président États-Unis Obama mais information réussie na envoyé États-Unis pour l'Afrique donc Kabila Obimate il faut subir plus que Hitler à subir plus que Charles Taylor pour saliba crime Kabila saliba crime massacre IDPS le 19 au 20 septembre 2016 c'est Kabila pour votre information Human Rights Watch ONG américain autour de l'homme et comme Amina Ida Sower balobi yango balobi 40% il y a des généraux congolais et de Banyamulengi bazali impliqué na guerre ya est moi guerre ici là exactement pour la paix il faut que chasser tous les forces négatives de moni Fachi siko a piétiner Kabila moya tambola exactement Kabila jeudi vendredi zaki jeudi atindaki 4 émissaires chez Fatina Oya
ambassadeur de l'Ukraine, Nemi Moulania, mais chef de l'État a rejeté pour le Yamba. Bango, Azoko Sabango, côté le Bibo, côté qui a négocié pour la vie, mais Kabila a toute la sécurité, exactement. On soit vraiment au Mukamate et le Binin, Bendaye, Simba, Kanga, Adé. En tout cas, comme il a souka vraiment adressé sur le président Miyake, battre partout, on a besoin de numéro de téléphone, numéro de bambo, tu repasses à la bise. Oui, n'a pas si mbote, ma casse vraiment, n'a même pas de Parisio, na France. Conseil n'a vraiment, oh, ça bien le téléphone. Pe Edison vraiment, kala vraiment, bengangai. Pe ça, maman Pauline n'a mbote vraiment, kuna. Roger Luma, na niveau de France vraiment, toujours, tout bunda ensemble pour nous sauver pays. Roger Sunga, pas français, Konda Vutuka international, Bomoko unité, na pe simbote na mamami ba kachu na niveau ya France kuna, papa Pasteur Silas na États-Unis, on a kanga miyake mingi, pe on a ka jeli mingi, numéro na ngai yango yo plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp. Bengangai ozwa vraie information. Bako Sabinote Kabila finish. Wana na anglais na lingala abu pia parce que mwana mama mambuma sobele do bame yunga na eloko nini esila kate Kabila komi mitambula pipa soso ya ba bienvenue pour te disparu. La tempête c'est ici Brazzaville, la tempête c'est ici Ngambu ya Est et Ezoya et capturé na Malembe akinde Guantanamo te a la prison awa na Kinshasa na chambre na pavillon numéro 3 déjà bâti bampoule na ma climatiseur vraiment na mbetu ya esonga vraiment pour donner leçon dans nos pays voisins. Kagame tous les mouvements oyo sala na Kigali revêté na président Evariste Ndayishimiye oyo ya Burundi au sala recrutement na banyamulungu rwandais pour attaquer la RDC toujours yango tubimi yango etambola partout en plus si service de renseignement ANR faut ba multiplier sur renseignement batu ya maboma o baza maboma te ba mercenaires ba militaires bazo lokola ba maboma baza ba soda ba ina misa pour créer trouble la ville yaki Tchassa botambola partout bo dénoncer ba bango Kasongo général ya la police commandant la ville insécurité grandissante na mboka pillage na niveau ya même ligne avant-hier ba mort salami wana ba blessé basi kolobate bali kolobate gouverneur ya ville Ngobila lokolo zongi na ngambu ya changement mais de ces alliés ya limbi na mesa molili eza makasi vraiment full kolobate bokasa wana salité de l'école salité 48 heures vraiment longola vraiment fulwana mokonzi ya mboka vraiment nzambe apambola ye abatela ye mabe ekomate pe ekomate espoir ya Afrique espoir ya peuple congolais tous les mouvements ya Kabila vous déjà contrôlé na ba radar na ba drone américain landela tous les mouvements merci vraiment na ba obalunga biso nzambe vraiment apambola biso numéro nanga yango wana bozu yango au revoir à bientôt ciao. En tout cas, merci à Mandoutou Botalaki Bissona Tindika, merci à Rifé Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mima Wetu, merci à Mamie Lisée Matondo, Tonton Diafo Bokofo, monsieur le maire de Lille, merci à Tanti Nathalie Mundeke, Tanti Mado Mundeke, Bande Kobose Bebo Total Abisso, bon s'abonner toujours à la chaîne, numéros affichés, Benga Bissona Tiki Bino Mbalasima, ciao.